Comme on a dit, John Collection, Kenga, administrateur, gérant et marché. En tout cas, effectivement, les journalistes, nous avons raison. On a évité ce que ce côté de la carte de marché en haut. Tout le monde a dit que l'État a des éléments bien forts. Pour que mapper la parole. L'amboulot Zoya éviter une dernière passé. Mais pour autres initiatives, il y a comme un rebondissement dans l'ingénieur na biso. Na malem. Pour un contrat, na ba fournisseur, la personne moi mabaya, pour celui va tol, c'est musala. Pour le moment, tous les réflexionnaires du côté Éthiopie des femmes. Donc malem qui avec le Moulin Zambé, na makasi oyo nzamba pesi biso pe volonté toza nango donc tel le pe ba konzi mboka gouverneur ya Nindo bila ayo ba kanyo sala ali ayebi to sala oyo sala tinde biso to sala yango wana kaza pona honneur na ye ya mbiso continuer ka sala yango to misama teke o bokangi zando bokangi wenze batona te to lingi to sala ngaka 3 hangars par semaine babuki vendredi na poko samedi dimanche et si lundi va faire côté bafuta mbongo te ba côté na en attendant on va faire la prime de bango ya ba mesa est-ce que na bato bozo ku kata sur la table ya bango vendredi si samedi ba toni dimanche si est-ce que ba condition ezate condition ezali soki ba lobi condition ezate ya lokuta pourquoi parce que to sala musala wana ezo senga mbongo pona kosomba mabaya za mbongo pona kosomba ba tol mbongo. On a reçu ma 7 bongo, bateau va kosala mbongo, mais avec le moyen de marché, tu peux savoir la taxe l'État. Depuis Coca-Cola, ils ont 300 francs. Ticket, il y a l'été, ils ont 300 francs. Yomoko, il y a 300, ils ont $, ils ont 45. Les autres, ils ont $, combien? Dollars, on a vu référence à 20. Donc, nous sommes les grands perdants. Mais tout le monde, ma maman, nous avons payé assez à ma colère, à Konzi. De Tolanda système mais tout ça la kango la négociation na bango avant to buka to solo na bango to zo buka lelo mo zonga lendi au foot teme faut que ça mbongo ba pesa na table moko $30 parce que il y a trop de spéculations na cité oh bazo teka table na gambel ba ça mais si to te guité to ça le paye lo moko te alors vaut mieux to teka yango ezali ko to teka ezali ko la bango bazo pesa pona réflexionnement ya bisika na bango bazo teke donc c'est ça le voilà ce que zani ba konti bazo tala yo ba difficulté ni nous sous la kati ya gambela gouverneur Gentini azotala en tout cas ezali lo basuka te ponga na ba mikolo yo soki na bilo basuka je peux te pona lelo Gentini ngobila ka gouverneur de ville a sélection na ye nga pona za na oyo sika ezana ba objectif oyo sengeli na atteindre oyo ya isaki ngai yo kili kona ko yisanga sonité voilà musana tindeli boye yango depuis nazaya ça fait maintenant presque une année pour tolongola ba Covid je pense que une année tozo meka pour ça là dès le côté na terrain au komona yo moko ko tia bo peto na kati ya marché et puis au sala ba réflexionnement mais eloko moko ezaki tango zo ko pesa biso misala koto sala et sengeli to sala musala wana selon volonté ya bakonzi ezate pas l'intérêt na biso moko au premier responsable c'est mo songolo et sengeli ozo place de personne wana o matisango oli o kisango et comme mbongo tia libenga yo et biso ezali bengete biso misala ezoloba. En tout cas, nous avons une position, nous avons déjà. Parce qu'avant, nous avons une katanaki à souka. Maintenant, nous avons bandeli kobeta. Nous revendons d'abord surtout qui nous avons bandeli beta. Nous monika batole outil likole kwei. Bokimi. Donc, nous avons mis ça pendant ces conflits. Nous avons kalisu ko siponta moki. Donc, nous avons attend bamboule ko banda tour to revendre la wapi ceux qui nous peuvent payer comme nous peuvent le la batole. Donc, nous avons to lembi bena batole ko bazozokako bazokaka kutu mingi surtout bato baza milai donc bazozoka mingi bapapa
akoti mona fatelema mwa musika donc azobanga po tole kozokisa ye bon tomemaka te parce que bakomprenaka ke eza biso te tukasunga biso asalela biso wenzi mpo ezala malamu mpo wenzi oyo eyebani eza nde marché gambela tosenge mpa na bango bakonzi basalela biso en tout cas toza na difficulté makasi marché gambela oyo eza marché central eza marché moko eyebani na miso ya bato mais babwakisango kaka boye bamesi ekomi mabe tozobanga dernièrement client ayaki kozoka likolo ya batole donc batétanos moko tomona te papa gentini salela biso wenze oyoyo salela biso bamesa mpo tolembi tozobanga mbula elingi ebanda tokokimela wapi donc bamesa mpe ya position ekomi donc moye te tolembi vraiment tolembi na banzi yo moko ozomona yo moko mpe soki oye na wenzi nasi okoki kozoka mpe na motu yango wana boluka solution mpo na marché central waka eza wenzi moko eza rekoni eyebani eza na mokonzi moko to abungi wenzi oyo bino nyonso boyebi yango antuka bozwa solution mpo na wenzi biso bamesa adifite tokutana na ngawa bamesa epola bafanzere mosala bango koyiba bamabaya bazota bakare nyonso tu banexe eza te bayebi bake koteka balobi bazobongisa mesa soki mpe ya solo soki mpe lokuta toyebi te mpo okuna babandi soki mpe bakokoma awa toyebi te biso awa bato bazozoka ya koboya osalela biso mesa omoni administrateur na biso azosala bamesa administrateur na biso abandi obukaka batongi deja kuna ya bamesa ya sika na babalala soki bokei na babala ya suka wana bokomona bamesa ya sika